Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolingo, shalom, shalom, shalom. Na pesi bino sombote na kombo na Yesu. Bino sobozolanda biso na itando oyo bozolanda biso. Ya solo na lobi botuti libaku malamu. Botuti libaku malamu ndenge botie chaîne oyo. Pe botuti libaku malamu ndenge bozolanda l'émission Second Souffle. L'émission Second Souffle est pesami na wabino, leki nabino, kulutu nabino, papa nabino, ndeko nabino, mwana nabino, pasteur nabino, frère Josué Lokamba Kunz. Ya solo nabike nazana mingi ya kolobate, mais tozo parler sur les seconds souffles. Tozo continuer sur les seconds souffles parce que Zambazana batwe bele o esengeli a restaurer vie na bango, o esengeli à restaurer santé na bango, à restaurer mabala, à restaurer ba foyer, à restaurer ba business, à restaurer finance. Nzambe sengeli a fungola, we sengela fungola. A pambole sengela pambola, a bikisa sengela bikisa. Yango na zolo au tutil ba komalangu partout bisko zola na monde. On a 24 communes à Kinshasa et puis on a 26 provinces pe en dehors de nos frontières. Nabi ki otuti bakum la malamu oko regretter na elokote. Ya solo second souffle na zobanda na kotanga verset moko et puis na sima naloba o esengeli pe nzambe asala musala na ye. Ézéchiel chapitre 37 verset 11 à 14. Ézéchiel chapitre 37 verset 11 à 14. La Bible dit: Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Je pense que vous aviez bien suivi la lecture. Le prophète est en train de dire ce que Dieu lui recommande de dire. C'est-à-dire, prophète Nzamba memaki na ba osma desséché. Alaki si état ya mikuwa ezalaki complètement sec. Il n'avait pas la vie. Mais Nzambe sikoyo aibisi na yobi prophétise sur ses os. Que nakopesa yango misisa, nakotia musuni, nakotia poso. Pe nakotia esprit, pe eko vivre, donc eko revivre parce que il avait une première vie. Mais ça c'est une seconde vie. Bien aimé, par là, na lobanin. Ndenge totangi awa, Nzamba pesi ordre, bien prophétiser likolo ya mikuwa. Et mikuwa wana, et zoloba que voici notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Espoir esili, na problème oyeyelio. Otamboli na banganga kis, otamboli na ba marabout ba magicien. Il n'y a pas une solution. Au consulter ba prophète, ba liona ba mbongo. Il n'y a pas une solution. Au consulter bah, devin et ainsi de suite. Au sali bah, cérémonie ancestrale. Mais ici, bien aimé, il y a encore l'espoir. Yango babike, alobi, dis-leur, alléluia, prophétise, et ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle les gens. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Oyoki siko. Abi ataba kunda ba chance na yo. O sali tout au silisi classe. O sali tout au côté ba dossier. O sali test ba ba kobenga yo jusqu'à présent ba benga kayote. Banda pe o banda musala. Baninga ba leka kutu na niveau na ba grade makamyo so yo tikalika kesika moko. Banda o banda musala o mata grade mais oza ko se retrouver kakate. Il y a un problème. Oui, c'est tout bon de l'ensemble parce que Dieu vous a promis et il vous promet toujours. Et aujourd'hui, il veut accomplir sa parole. Parce que Bible lobby, il n'est pas un homme pour oublier ce qu'il promet, il réalise. Alléluia. Totanga, nokibolo bake, ezali malobaya ngamoko, mais ezali malobaya ngate, ezali malobaya nkolo. Kolo Yesu Christo na nombre.
na mokanda ya nombre boyoka nini nzambe azoloba. Alléluia. Loba nzamba za bien. Nombre chapitre 23 na bandi na verset 19. Et le Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Yoka. Nzamba zali mwana mutute pona kosa ni abosana. Oyo ya lobby akokisa yango. Oyo ya lakio akokisa yango. Soki bata passé akokisaka yango te, mais ta oyo nde ta ya prophétie na yo. Ya accomplissement, ya promesse ya Nzambe. Ezali na ba serviteur, ba servante. Obo meli mingi na blocage na passe. Na lobby te na za super pasteur. Mais appelez-moi même frère, je suis votre frère. J'ai souffert, mais aujourd'hui je ne souffre pas. La même chose aussi avec vous. Vous souffrir, mais eloko nyoso ezane bandeli, eloko pe ezana sukana yango. Yango nzamba lobi second souffle ezoya pona et restaurer. Abi vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Donc nzambi fa zongi sayo na esengo. Nzamba zongi sayo na makambo yo perdra yango. Nzamba zongi sayo na kimia au vivre une vie paisible et heureuse ici sur la terre. Ma terre nanga eza mukuse pona kolobake persévérance na yo ekofuta yo. Na pesa dernier verset. Romains chapitre 5 verset 3 à 5. Romains chapitre 5. Yoka Bible elobinini. Namokanda Romains chapitre 5, na verset 3, et le Biboye. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oyoki? Je vous encourage de persévérer, parce que persévérance est qu'au foutayo. Oyoki, et qu'on perd d'espoir, espoir ezali, tant que osa vivant, espoir ezali. Mais tala mikuwa oyo, ezala ki son espoir te, parce que ezala ki batu, bakufa, boaka bango, soki ndengi nini, et tikala squelette ya pamba. Il n'avait pas la vie. Et ces squelettes ou ces ossements étaient complètement secs. Mais Dieu s'est souvenu de ces ossements pour les ramener à la vie. Et à combien plus forte raison, nous les hommes qui sommes vivants, il va les faire. Aux amba projet et simbate, lelo et simba. Aux alina malade obika kate, lelo okobika. Aux ana situation zaka solution te, lelo okoza solution. Na kombo na Yesu Christo oya tindinga na te asang malamu, pe maloba oyo na zoteya, ezaya ngate, mais ezali le aye. Yango soki toujours partager même langage. Naba technicien, bolanda. Quelques témoignages. Après, na pesa adresse église, pe na pesa programme na biso, na pesa pe lisusu ba numéro téléphone o esenge bobenga, pe bomo na bikamu ici, nzambe a restaurer, nzamba sala o esenge la sala. Ndenga sali epa na bate belé, o ba benginga, bate belé, o ba ye tokuta na bango. Na lobi ezangate. Ngana za komi effacé. C'est Jésus qui fait ces choses. Lui le maître de tout. Voilà, c'est parti avec notre technicien. Tolandi. Mama, papa, comment on a été au soir? Maman Annie Luzolo. Maman Annie Luzolo. Maman Annie Luzolo. La route na France. Na décidé qu'il y a. Merci na ya déjà na église quand on va na papa kuna. Na gapo na sai na nzambe na zela ya internet. Na tout ça na message na tout le message na tout répondre là. C'était étonnant que nous sommes ensemble à répondre à un message, à ensemble la bonne et tout ça qui gagne dans Yaka. Bon, on a apprécié la zone. Na tout ça mingi, ngai, nakunanga, pinanga, obatu, ibananga, bananga, bandekonanga, bamboule délé. Ngai même na Seigneur, mais comme sous même na Seigneur, azongi a commis même au trébuché. Ma mususu pe ba ko sample la meka gauche à droite. Mais ngai na boka na ona zoka na ko sample la bitumba. Pona to ke ngola idée na décidami. Et l'homme na ko na moko to solo li to lobité.
makambo oyo ekomi koleka ezobeta à gauche ezobeta à droite famille puis tozoka se retrouver te malade basituation ya ndenge na ndenge na mwana liboso bakufa ese eleka me donc moyen te ya kokanga na décide nalobi nazokende na Afrique nazokende na Afrique bamikolo ya mokuse mais nasorganize nalobi nzela nakoki kolekela nakenda ta nzela Angola na ndenge nanga nandimi sacrifice naya nzela Angola nakatisa lufu tina yati awa mpona nakokutana na mosali na nzambe mpona kosambe yango wana navandi awa esali ke nakuti moma ya bapriere nakoti bapriere makambo oka namoni esalamaka te mosala nanga nasalaka na kolela na pasi bandima nanga bakoleli bamindele bayopelanga mawa natambolaka kanga bachaussette ya malade moya kolata sapato malamu eza te soki nalati chaussette wana te nakoki kosala te toute la journée na ndako kolala butu mobimba te ifo natelema kolela koganga donc pasi me lelo koka liboso na ye tosambeli awa nakei natiki flan naye papa Josué andimi soki nasilisi priere nazokende epai na ye ayambinga nasukolaka epai na ye moka liboso mpo nasukola ndenge kaka etumba ezalaka epai na ngai nasukoli na etumba nalobi nzambe na ngai naye lisusu deuxième jour tosambeli oyebi bandeko na nga totala nasalaka ngo te boye nasalaka ngo te nasali boye natelemi boye mokola liboso nalobaki awa ndenge nalali awa bazosambisa on apprend à prier en s'agenouillant mais s'agenouiller pour moi c'est très difficile. Ce qui veut dire, quand je m'agenouille comme ça, et que je mets, au moment où je dois me lever, il y a des crampes. Et le komoko awa, ils ont peint dans l'icolo, nous tous ils ont peint dans la scène, après il y a un peu ça, ils ont genou, ils ont carnaboui. Et réellement, Nathan a radio, Natiki Nandabu. Radio, on a rendez-vous, on déjà, médecin le vin à l'ennemi. Traitement pour ça, je suis pas péché de tout, parce que je peux sauver la douleur à ce moment. D'ailleurs, la question, nous sommes maman, ammonia, si vous avez besoin de l'hôpital, et dès qu'on a l'hôpital à genoux, parce que la cartilage n'a pas dit non, et c'est baby. Maintenant, c'est fini. Il y a des années. Alléluia. Alléluia. Et même la famille. C'est fini maintenant. Amen. Alléluia. Alors, nasi na ébicier et comme on dit, ayaki jeudi. C'était jeudi. Mercredi. Ayaki mercredi. Quand on a tout ça, on a tout fait ça pour à se décider à côté. Donc, quand il jeudi, les gens à après-midi, à Zonina. Alléluia. Et ça va ici. Nous avons dit que ça va prendre la bande. Pour la bande. Et ça va visiter. Dans le vie, il y a des héritages. Famille de Mobima, ma belle. Les gens qui ont encore hérité. Les autres, les siens confiants. Le pôle est confiant. Amen. Parce que la opération. Ah, parce que ça opération. Ça. Opération ni dans la salle de joie plusieurs fois. Nous avons ma question est là et si maté ni dans la balobi a dit que je suis dérangé par moi mais les gens lui ici dans la salle d'opération on sait qu'on a libéré la personne m'a placé on a
personne a gêné la cita. Au nom de Jésus. Dans la salle d'opération. Au nom de Jésus, si les bonnes affaires. Non seulement comme ça la tête, les noms aussi au Seigneur. Et au nom de ce qui n'a pas là-bas, on a eu une mois. Et pas la on a eu une mois. Il y a qui pour nous garder le pas sur soi là-bas. Au nom de Jésus, dans les paroles, le bas. Amen. Maman, dis maman. Ah, dis maman, qui s'agit. Au dit qui va la faire. Dis maman. Dis maman. Oh yes, 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 yes. Oh yes. Hallelujah. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Voilà, nabi ke bomoni ba témoignage ndenge batie ya mama wana na poto yango no linga mingi natiaka ya poto natie pe ya RDC pour le bomona to pe ya Afrique. Il y a plusieurs témoignages même en Angola ainsi de par-ci par-là. Bomoni mama oyo ya za médecin. Nzamba tala ba médecin ba soigner ka bato. Mais ba médecin ba zo traiter bato. Mais bango moko nzoka bato mbape malade. Ya liboso bolanda ki mususu. Mais tala oyo pe aza médecin kaka na France. Aumeli mingi na situation na ye ba cartilage ba nini mama agumba makate azaka debout donc aumeli na maladie na nzoto na ye pendant 31 ans ndeko tala nano aza mama oya kobutanga mais tala aumeli na maladie wana pendant 31 ans. Alléluia, je me suis souvenu que Yesu akutana kina mo kakatani oyo aumela na maladie na ye pendant 38 ans mutako sunga ye azate. Mais Yesu asunga qui est abikisi pe abiki atamboli yango toyemba nzemo moko na chorale ezala ki ebosono oh moto na mawau oh Yesu aluba ki na yete telema na yo petambola kanga litoko na yo pezonga mboka na yo oh eso landisi ko message c'est que kotani na ebosono pendant 38 ans ya malade azala ki na âge nini ye moto wana parce que 38 ans de ya malade. Mais Yesu ebise kaka na mgonga wana atelema ajetoko atambola pe atelemi atamboli Yesu wana tambwisa bakoka Yesu wana bikisa tala atalate asenga pe infrate ye pe atindinga nazo bikisa na kombo na Yesu nazo senga mbongo te ya ufele parce que Yesu alobi je vous ai donné gratuitement donné aussi gratuitement soko kabelinga gloire à Dieu parce que Bible lobi yango oya ko pambola nga nzambe pa ko pambola ye oya ko kabela nga nzambe pa ko pambola ye. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi omoni maman nazo témoigner na esengo. Mais a souffri, a outi France, a quitté Angola, a joué bisti loufou a joué aye awa. Mais a couti biso na retraite, na ba valise na ye na retraite wo. Butu to sambeli, na tongo to bondeli pona mama, et mama ba mouvement salakate a sali yango, a fukamakate, a fukami pendant 2 heures de temps de to fukamaki. Maman n'a supporté, a telle maman est guéri. Même si elle est liée, et tala nenga so témoigner, nenga so ki mambang, et tala nenga à quoi une émotion, à quoi une émotion, elle est liée. Jusqu'à présent, maman abika, pe a pèse action de grâce na pe azongi. Au bosomon, bolanda li sous témoignage mosus. Ya on a lui faut toujours persévérer. Au toucher par-ci par-là et simbité, mais na lobi ngaité, na lobi Yesu Christ azana bon moy, oya kufa pe ase quoi? Akosala katina yo tolanda papa oyo. Alléluia. Papa kombo na yo. Alléluia. Alléluia lisusu eh. Bon. Omoni nga tata la bino na nyokwa mingi na maladie. Na sali na maladie hernie 30 quelques ans. Hernie 30 ans en andam. Wow. Maladie ya miso ezwingai esa na bambula zomi 10 ans aveugle. Hernie 30 ans et demi. Lokola zo ebisa bino lelo oyo eza terminé na ngai. Wetana na maboko pona Yesu. Papa. Alléluia. Amen. Jésus-Christ azali awa. Amen. Ngai nazali au Kristo nasambelaka na église moko naza diaka. Mais oyo nga na moni awa
akumisi Jésus Christ nzambe amema azwa lokumu Papa, nana memaki yo awa. mwana nga ya mwasi ye wana Azap. ye wana Aya. Parce que papa ba memaki yo memba osimba ya kosimba. Amona kate. Baye na ye. Mama kombo nani? Mama Monique. Siko papa ndenge nini aumeli na Ernie 30 ans na ndambo, miso 10 ans. Siko ayake wa ndenge nini? Papa siko ande koya na ande kosimba siko le jour to yaka lundi wana obenga biso wana to komi na Pascal ayisinga moni wana tango to bondeli pona widonction to boketia na miso et puis apakola siko lenjele to komi koya to komi na Pascal ayisinga moni to yaka mikonso na mona bato ebele boete mais leo na moni bato ebele ngai papa ka ndenge lo beza bongo to yako koma lisusu na nini oyo na kianza ayisinga moni oyo eza place nga na ndako salanga papa ya solo abi to komi lisusu na université alobi lisuka bongo ngabe papa yo atoyaka omonaka te abi moni ya solo vraiment nga na yebi kishasa lelo te pourtant nga na lakisaka yo mais lelo komi ko lakisanga mais nga moko na moni nani mokonzi betana na maboko pona Yesu na Ernie elimwe Alléluia. Bon, personne ne peut pas. Ce que bateau baza ko souffrir le kola yo lo ban bango nini. Oeza oye awa o 4e fois ya. Au 4e fois. Ce que bateau yo so baza na ba problème ba Ernie ba miso. O lo ba bango nini papa. lelo boyo kanga tata la bino na zwe bino na église ya mema ezwami na veni kombe numéro 60 na yolo sid boyo bazola na ngai tokufi mingi na baere na kozanga koyeba bola na maloba oyo adresi moko nazopesa bino kaka na kombe numéro 60 boya bokozwa lobiko moto na moto akozwa pari na ye etama boko pona lokumu na Yesu Zambe ase manifeste kati na yo o vivre susu longtemps bomi semoni pona libela na tombo na Yesu Zamba visite yo pe amimoni sakati na yo lokolo memaki pe papa awa miracle ya ndavi na yo na kombo na Yesu amen. Papa oyo azali papa abela Ernie pendant 30 ans ya Ernie azape pauvre azana mbongo te ameka bakisa bokoko ameki ndenge nyonso esimba te asufraka na Ernie pendant 30 ans et miso eko tungisa ye bake na campus ba opérer ba sali ba campus surtout na bo ba opesa ba publicité et ainsi de suite ba meka esimba te papa akufi miso asali 10 ans aveugle à monakate c'est-à-dire vie est comme une passe pour na déplacer il faut ba simbaye pour nalia il faut c'est-à-dire il y a commis pauvre misérable moi il est exaté atambuli pe par le prophète atambuli pe bisike sengela tambola nazana tenter ya kotanga bakombo mais dis-moi papa landi biso na radio ayebisi mwana na ye zwelanga numéro na adresse wana mwana na ya mwasi Monique ye wana agi adresse na numéro de téléphone babengi t'orienter bango nde bakoko ya baye na yambi bango papa expliquer ngai ngalobi ngana za eloko te parce que maman wana abikaki na kombo na Yesu eloko moko te disaki papa oyo abiki na kombo na Yesu mais nzamba recommandaki asomba molangi ya huile d'olive sur la parole du Seigneur soko tangi na Marc chapitre 6 verset 7 à 13 okuta nzamba tindaki ba yiko liba ke ba utilisaki mafuta et puis na Jacques chapitre 5 verset 14 à 15 et lobby quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui on le nia d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Yangonde et lo konza ma recommandaki. Nabi papa somba mafuta ba ke ba sombi na bondeli na bisi kende na ndako. Pakola na miso, otia na miso pe opakola na lingundu. Bo eskizenga terme parce que yangwana Ernie na linga les ali lingundu. Opakola na lingundu matin soir pendant 3 jours. 4e jour boy écoute nanga. Papa komi na ndaka pakoli na butu balali balamuka lingundu limwe. Tala biloko nzamba salaka
Ningundeli papa sepeli na sengo. Mais à continuer ndenge oyo toyo kanaki ndenge to recommandaki pendant 3 jours à Salela. À Salela et le jour il y a rendez-vous. Ba matibis yena mwana na ye. Ba ye ba komi na Pascal. Papa mi se fungabi paf. Donc bazo ya bakutana na biso ndenge to fixaki rendez-vous mais ba koma na nzela na Pascal mi se moni fungami. Paf. Papa talobi oh ça Pascal était. Mon abi oh papa. Oh Pascal yo moni ndeni. Abi te. Attends, changeant mais na kobo ça na Pascal était. Talana mako. Moi epesi émotion. Na bato na bisi epesi bango trouble. Baya ba comment oh 15 ans. Eh taf chama frère na banda ko sala. Donc c'est que crier trouble. Parce que er nazo yamba. Na nazo zela ke bato yo bazala ki na fixa ki rendez-vous. Baya aza aveugle pona bonde la pona lisusu. Na moni bato bazo kota ye moka zo tambola ainsi de suite. Na bi oh yeto yetenga bité oh yete. C'est que bakokana. Et comme la tourne ya ye papa. O mona nga bi na mona yo. Na boniti. Oui banga nga bi c'est comme si oh, kasi oyamba kinga jurana nazala ki aveugle tanga na moni oh papa ezayo ah papa yambinga jusqu'à na poser ma question na la question talabo okuna na litu. Donc papa sepeliti aye ko témoigner ndeko nga na komi na suka mais na lobby eloko moko bo est-ce que ko croire na nzambete soki nano ndimela isute soki po ndimela yesu mekana no prière o to ko sambela ensemble na yo mekano ko benganga mekano ko ya tokutana nzambe ya second souffle a souffler pe na vie na yo to préparer ba élection ko kendo consulter ngangate yaka to prier to pe benga to prier nzamba sunga yo ozwa voilà donc au salaka d'entreprise jusqu'à présent il n'y a pas une évolution aux soda jusqu'à présent grade matakate au maté grade fonction zate te aux appels à fonction aux ana grade na aux ana fonction bien il faut on maintenir peu pouvoir on maintenir fonction na yo on maintenir yango o batela yango na kisite to ko sala prière o ko fanda na bonga na yo pe o ko bonga makambeza ibele ya koloba metango ezamuke yango nazo pesa ba adresse na biche za wapi to zwamina yolo kapela na que mutunyo sabi yolo kapela même na étranger même wapi kapela kende sango so comme na yolo kapela otuni avenue Kombe ya hôpital ya Mabanga avenue Kombe yaka so comme na hôpital Mabanga kitamuke na la police ya Mabanga so comme na la police ya Mabanga en face au PC la police ya Mabanga mukongo en face na ndako étage na premier niveau ndeko kuta biso tozali wana na lobby avenue Kombe numéro 60 en face na la police ya Mabanga na Yolo Sid mais so comme à partir ya Yolo Kapela otuni la police ya Mabanga ezali wapi bakolakisa yo en face na la police ya Mabanga na ndako étage na yambaka lundi na yambaka mercredi na yambaka vendredi à partir à 15h juste donc lundi mercredi vendredi na 15h juste na yambaka et puis kaka ba jour wana surtout comme 17h lundi 17h prière à délivrance puis à second souffle bato musu bazobika bayende lundi au salaka papa maman au tekaka kanga bisaka partir à 16h 17h yaka ko rejoindre biso na église mema to zwamina yolo kapela na avenue Kombe en face na la police à Mabanga 17h ti 19h30 lundi et la prière il y a second souffle puis à délivrance yaka au vivre le boko na nzambe. Et puis mercredi na vendredi ezalaka pe 17h à 19h ezalaka prière ya second souffle pe maté ya toté to bondeli pona bana nzambe. Mais ko bossa na tel grand rendez-vous ndeko zolandanga dimanche 9h à 12h30. Dimanche 9h à 12h30. Yaka au vivre second souffle au témoigner ndenge baninga bazo témoigner. Et puis après kilt na bani suko yamba. Donc dimanche na yambaka avant kilt na yambaka pe après kilt. Donc dimanche 9h à 12h30. Je pense Bolandi et puis, numéro, il y a pasteur Josué, topé prophète Josué ou évangéliste Josué, mais je préfère de m'appeler frère Josué. Yangwana, au bas de l'écran, mais ce qui aux hommes na malamute, n'a quand même dicté au coma, numéro nangai, au benga, to sambela. Et puis, Nzamba s'est manifesté. Mais ce qui au benginga, aux zwingate, ko se découragé, comme il a un message, tikel un message, n'a qu'à répondre. Voilà. Parce que tant que nous benga n'a prié. Na kokata prière te pona yamba message pona yamba téléphone tam susu pe obengi topé na zoteya na kokata mateya te ke na kati mateya na yambi no téléphone après na zongi mateya voilà c'est ça donc c'est ça les services que j'ai fait alors ce qui obengai
aux Zungate, que se décourager, comme un message, même na WhatsApp, même message normal. Je suis comme libre, na ko répondre, to ko solo là, pe nzambe akosala. Voilà, ba numéro nanga yangoyo, plus 243 89 91 91 lissus 055. Donc 089 91 91 055. Wana numéro liboso. Yami Bale 09 98 17 18 54. 09 98 17 18 54. Et puis numéro Yasuka topé numéro privé Nzamba lobina pesa yango yango pe na pesa ezali 081 241 0 0 0 3 à la fin. Donc 081 241 3 0 na 3 na suka. Wana soko bengi okozanga moko mutu musa mbaka téléphone nangate ezali prophète Josué Lokamba nde yango na zote ya sangmalamu o Yesu apesinga na teya. Ngana tei. Mais le reste Yesu azwa charge na bino. Voilà, c'est ça. Nalingi to sambel. Yo mutozola nanga ko zappe na noter pour to ça la prière ya suka. O epe batebele bazo témoigner, balandine prière kaka. Prière to sale et puis nzambe abikisi bango. Voilà, nabi Yesu Christ. Nabi ngaite Yesu Christ mutazo sala. Soki olingi osaine tozo simba maboko nanga. Soki pe ozana mai na yo atana verta no osimbi mai na yo osaine to simba loboko nangai. Nzamba se manifester. Soko oza malade loboko moko simbi place zobela, loboko moko simbi loboko nangai. Même de loin, même de près, Dieu va se manifester. Prions. Nzambe na bomoy. Yo zali 3 fois saint. Ozana capacité Seigneur ya ko délivrer, ya ko guérir, ya ko sauver, ya ko s'il ça passe de loin comme de près. Au nom de Jésus-Christ, miracle est opéré. Onction ya Nzambe et simba maboko na yo. Pe onction ya Nzambe et simba mayoana. Premier miracle ya Jésus na fête ya Cana. Dans Jean chapitre 2 verset 1 à 11 ezalaka à travers mai. Ngai pe na pouvoir divin Nzamba pesi ngai. Mane komikis. Au nom de Jésus-Christ, miracle est opéré. Car l'onction brise les joues. Omela obika. Osukola miso omona. Na kongo na excuse kaka ndingo simbi ngai. Puis simbi place zobela maladie limoyo. Na kongo na excuse l'onction brise les joues et brise les joues, il y a maladie. Il y a blocage à freinage limoyo. Maloba ngai la tanzot. Pe salamela yo na kombo na Yesu. Amen. Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka. Il y a émission na biso na pesi mbote mingi na bakambinyo so tope bakolo etando oyo batie pona tote ya sangmalamu balandinyo soto ya second souffle Nzamba pambola bino mais na sengelo komoko bo contribuer pona to futa ba émission. Voilà, et puis le soki olingi o futeli biso émission Nzamba pa ko pambola yo ata ubenginga ata po leki kuno lobi na futi émission second souffle tope autant de moi gloire au Seigneur eza semence pour biso tozoteya bato bazobika nangai na yo moto futi émission Nzamba futa biso ndenge moko. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup et bye bye.